Vraiment que ça ndingisa fallait bita concert wana eza idi moko ya mabe parce que mboka ndenge toza na insécurité bouye fallait tous non ekenge hein tous avons ekenge ya ko landele plus ba makamusu ya biso ya mboka nanu na ba social ndenge zo kene na bien te ba fali wana ba concert za ba distraction po tout esimba na pété alors ça ni pe nia pour azana pe ba fana malonga te boya to ni sa stade wana quoi. Il ne fallait pas qu'il va passer accès on pas bita concert mais donc tant que la métier écoute tout ça le gouvernement nous a accès à passer non second ba rebelle on va kota le joueur concert fali tout le ba concert on beta ki ba rebelle ba kota kité ba les autres beta ko na ça de marti ba rebelle ba kota kité ce que ba rebelle on va ya la concert fali c'est ça et aux ba rebelle te za ne ba tu ba linga fali pour botina tous a insécurité tous a l'insécurité parce que tous a déjà déjà na ba rebelle baza na mboka na biso tous a déjà infiltré baza. Bon, pour nous organiser un concert, ce n'est pas bien. Parce que, au début, il y a toujours un désordre. Parce que le concert modèle, au moment où Rwanda a un ton, il permettra n'importe quoi. Est-ce que tu as dit? Ils ont dit que nous sommes la médecine, nous sommes les Futambo. Nous sommes les Futambo, nous sommes les Futambo. Botenaba fidèle téléspectateurs et à E-News Télévision, je pense que partout dans le monde, Bisika beaucoup d'amis, Bozali Malamu, na Ngolu Yatata Nzambe. Napesibino ba merci ebele pour la confiance na fidélité au boza kokoba kopesa biso mikolo inso na kati ya chaîne nabino E-News Télévision. C'est toujours moi votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple, Plati Lukao, l'intelligence au service de son travail Nakatia E-News Télévision. Ce qui bon moningai lelo lisoso na télémi liboso ya écran na bino les ali natina kolobela concert ya Fally Ipupa Dicap la merveille o ezali wapi mokolo ya samedi le 29 octobre na stade de Martyrs pendant que to ebibiso nyoso ke mboka mobimba ya engumba na biso Congo ekutami na kati ya insécurité o wapi kwa mutu kino lelo kimiana no ekotite situation ya est Rutshuru Beni Butembo ezali ko s'aggraver toujours malgré FARDC mais qui kozwa moi mukele devant pe précisément na kati ya capitale Kinshasa tokutaki komona mikolo malekaki bakangaki ba individu moko en fait non identifié na koki koloba na ba menduki na ba iPhone na ba dollar autrement dit o ba bengaki bango ba rebelle rwandais mais malgré insécurité nyonso na o ekutami na kati ya République démocratique mobimba mais Fally Ipupa Dicap la merveille azana concert le 29 octobre il y a moi au kaka tozali na stade de Martyrs ndeto kolobela na tina na yango est-ce que zali likanisi ya malamu ndenge gouvernement epesi ndingisa malgré insécurité na kati ya capitale ye abeta concert mukolo wana ekozala distraction te pona peuple congolais ekozala pe moment ya opportunité te pona ba infiltrer au baza na kati ya capitale ba mekampe ko lancer fait na kati ya capitale mukolo wana ndeto ko interroger ba imboka moko pe mususu toyoka pe o ezali maloba na bango ebongo tokozonga juste na sima pona ko clore. Merci, je vous laisse l'antenne poursuivre. Bon, précisément toi dans Gilles hein, na quartier 10, na veni Mumbamuna, o elegi tenité na go. Comme on a maître Mazoa. Bon, tellement que gouvernement te pèse autorisation, on sait que ça li kanisa malamu. Ce qui gouvernement boy li kamu, c'est que ça m'a bien. Ce qui gouvernement pèse autorisation, c'est que li kamu on est ça nango bien. Tu encourages kaka Ipupa abeta concert na ye eza kitoko po a développer pe mboka po wana ezalo la moi festival bo witi par-ci par là oui bo comprendre kaya kasi biloko sika to ça pour ça qu'il lelo yango wana ka ezako bien te mabiso wa wario tout aux adeli banda to bomani kana bango mbala mo pe to pe na kanda na bango to banga pe lote concert ebeta manan ouais mboti ndeko précisément toza na Njil quartier 13 avenue Ngangwele ouais. Pour nous, le gouvernement a fait un fallait bita concert wana eza idi moko ya mabe parce que mboka ndenge toza na insécurité bouye fallait tous non ekenge hein tous avons ekenge ko
landele puis bamakambo mosusu ya biso ya mboka nanu na basocial ndenge ezokende na bien te bafali wana baconseil eza badistraction apres to esimba na mpe te aosala mpe neya po azali mpe na bafana malonga te boya otondisa stade wana kua moni te fere abulaki azeli nanu mboka ezwa kimia bongo akoannonce jour ya concert na stade de Martyr mpona kobatela milimo ya population na ye ya public na ye omoni donc likanisi wana ya le concert le 29 eza mabe te eza buzoba ya kokorige bapapa wana te bavie wana te akoka te mbote frère boni ope kuna toza na commune ya Lingwala nga mpe kombo na nga eza jino mpe eza da fosse 2 eya da bongo il ne fallait pas que bapesa accès wana pa beta concert mais donc taki na mitu ekoti tosala ni pour gouvernement mdoza na accès bapesa nyonso bongo malgré tout que bato baya bakoloba basala mais gouvernement besere da accès wana foto yoka ye foto pesa ye mwa temps selo mpo na oreille toyebi te yake azala na temps ya koaccompagner gouvernement pour lutter contre mambo tosalama to ozala ni absent na mambo tosalama place toyeba mambo yango wana différent tozela le jour J oyo osalama soki artiste ozala reconnaissant ya te pays na ye wana sava soki ozala reconnaissant awana carte na ndenge mbote ndeko toza na komuna kimba teke komuna ngai Monsieur Jean nga namoni era mpeli kanisa mabe makasi te po ekoki koaporter un plus tala to wana problème na mboka emekama kolongisa ba stress mpona ngai na kanisa malamu te sikoyo barabele yango bakotaka le jour ya concert afali toloba concert wenge betaki barabele bakotaki te babale ezoki tobeta kuna na stade de Martyr barabele bakoti te sikoyo barabele yango bakoyaka na concert afali seka eza ekozala barabele te ezala nde bato oyo balingaka afali mpo bote na bon wana eza peut-être na ndenge touti omona baconcert oyo outi obetama ye en tant que aigle awa moto amona mosika amona de ndenge ekozalela donc ekoleka oyo euti ekobetama kuna mbote toza na quartier 10 précisément na 13 en face na 13 na maison de la paix kombolanga clavi bien mingi les millionnaires c'est là bakonzi bamona ngo eza mabe mais c'est là biso peuple to mona ngo eza bien parce que peuple alingi le kumu mingi azana posa ke amona fali amona mingi ke ba artiste babengisi mais na selo bakonzi bamoni ke mboka za na insécurité ba wande bakoti mais je ba te wapi wande wapi congolais mais na selo ngai na concert fali na kokozanga te po eza sentiment eza kati ya peuple tokozala wana mais na selo bakonzi bamona ke insécurité na mboka talaka bawande bakoti mais nayebi te na selo nga wana bakonzi momo bayeba soki esengaka babare biso baina peuple mobimba toyebi mpe te mais nayebi ke aka bakonzi baza nayebi ke esimba mpo nayebi ke concert mpe eleka kitoko toza wapi kombo nani wana quartier 10 nde tanga bona sepela makasi fa beta tala kaka artiste to wana ye na mboko eza pena falia c'est ça wangu to lobela ku te pa mingi ku te wana aigle pena ya lobela ku te bele pena te soki pote ezala ya aigle te na minito nda mambo ya bien da kutu ya lobela ku te sécurité da makasi da na Martyr nda boy ya lobela ku te ya te eza da kitoko po loko ya te to na ko ndima ompene le ka kitoko ya makasi mbote papa journaliste kombo nani ebi toza wapi kombo nanga mama Mado toza na quartier 13 merci mama bon pour nanga vraiment eza likanisi moko ya mabe pourquoi parce que nde toza insécurité toza l'insécurité parce que tozoka déjà toza déjà na ba rebelle baza na mboka na biso toza déjà ba infiltré baza bon pour na organiser ba concert wana c'est pas bien parce que oyebi ke moyini akotaka kaka toujours na ba désordre pendant que bino bozo sepela moyini pa osani a profiter tant bato bazokende concert wana po eza na nombre ebele bakokota concert wana bon est ce que toyeba koidentifie oyo aza mwana mboka aza mwana mboka te par là okomona mpe banguna mosusu bakokotaka na nsima wana bakoprofite mpe basala désordre omoni ke mpo na nga vraiment na sepe na likanisi wana te mbote bon toza na rue de Mumbamuna toza na kati ya agence immobilière ya papa Jean Kinkela. Merci papa.
Bon, normalement, bakokaki kopese ordre te pour lokola bango babengaki yango état de siège. Donc, tango mawezali bato nyonso bakabolaka mawa na kati ya mboka. Bakoki kopesa ye ndingisa wana te. Soki bapese ndingisa wana bon, tozomona avantage oyo bapeseli ye yango te. Po bango balobaka soki problème eza mobulu baboyaka nini? Attroupement. Baboyaka attroupement, mais ndeni siko balingi kosala attroupement na katikati ya mboka. Place ko kokotisa danger. Bango bayebi ki baboyaka attroupement. C'est ça, les aberreurs. Babengi ke état de siège. État de siège, eza pona bapesa batu basa bas kangama esika moko te. Kombo langa Dieu merci, tozana njili na quartier 13 na avenue Mumbamuna parce que mboka eza na bien te. Mboka eza bien te, fallait pas abeta nini, abeta concert samedi, fallait pas parce que ba rebelle ba koti na mboka. Na étroupement na batu bakoki ko batu mabe bakoki ko kota na mboka. Pour nga la sécurité, fallait pas abeta. Bote papa. Tozana Mumbamuna quartier 13, kombo nanga Exusia. Ezali kanisa mabe makasi. Pomboka eza mabe. Bako boma pe pomboka eza mabe. Situation tozolobela mingi ya musique oyo ya fallu kobeta mawa na stade ya biso. Moi ça me fait mal. Je ne sais pas ce qui tozokanisa makambo tozosala. Premièrement championnat na biso tobeta mawa somalamu te. Et puis bozozo susu stade yango posséder yango pas un musicien. Donc bale na biso za na tina te, musique nem des na tina. Et d'ailleurs sur le plan politique toza menacé. Tu sais bien que tu as infiltré. Les Rwandais sont na kati. Est-ce que le service de sécurité est la mesure? Parce que la frontière, tout le monde connaît que bazo kanga bato par-ci par-là. Les autres, il fallait abéter musique. Musique, il fallait abéter quoi porter bisonini. Et c'est quoi tout le baka? Ceux qui n'ont pas, il y a voisins qui zika, ceux qui ont ko aider te pour ko bomango et ko risquer ko taper pas na yo. Mais bisomo na kati. Tout ça na bien infiltré. Nzinga na biso to oyoka na ba province na biso mabeza nkati. Siko tant tozo pesa concert e beta. Est-ce que tozo comprendre que moto eza na kati to boma kutu moto eza na kati. Tozo kokana ko boma ngote. Siko to yesus concert e beta poto pelisa ngomba la combien. Ba autorité na ebite ceux qui ba kala ngo bozo tchana na eza ya problème nini. Biso sto ba congolais. Et toza na mission que Congo na biso ndenge Mobutu alobaki ezala na kimia. Mais bino bolingi kimia ezala te. Mobutu alobaki Congo ekozalaka mokolo moko kokabwana te. Mais makambo bo sala. Bozo l'acception kokabwana moko indirect. Nous le savons, mais nous ne sommes pas des macaques. Bo sala blague te. Laurent Désiré Kabila ba infiltré awa to kangaka. Et si vous allez continuer toujours à kocha ba koka jam na mutazo gérer mboka. Biso ba peuple to telemela bino et to ko dénoncer bino parce que makambo zo salama. Poto ko to baboya concert ba ko baza bien ba liaka bien ba melaka bien. Basala bazanga mbongo te batindela biso mbongo na bagence to yebi mais balobi concert ebete te pona nini pona ko participer na pas sur na mboka na biso parce que bango pe ba congolais mais bino ndenge nini bozoye ba pe bien que douleur moko za makasi na mboka mais bozo ko autoriser le wana wenge 4x4 betaka balobaka te pona bande kwa est to sangisi mbongo to ke notikila bongo fali oyaye azana posa mobule bima po bomela makila ya bato potiko kosa batoko parce que ba concert modèle wana au moment où Rwanda zo ko saka ton bino mozo ko permettre ba n'importe que ça est-ce que tozo kanti ezala ko ngoto zo tindaka mona na ye que no sala médecine so ko katini tatake ko futa mbongo so ake ko futa mbongo so ko na ko sani kasa ko boma bato ndenge bino bo sala bozana ba agenda caché mais boza clair botika mboka vivre no mo talo ba Congo ko tikala ko kapona ka moko mokote il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais tozo ta bino tozo la concert beta total la réalité à concert nengo sala mais boyeba ke mbongo fali akolia ngoka ye mona ba poche na ye to sa biloko ezala raté ba konzi président de la République soit un peu prudent parce que tout ce qui est en train de se passer il y a de choses qu'on est en train de préparer. Malheureusement, nous sommes aux aguets, nous le peuple. Totikate que pouvoir au monde, les pour l'intérêt à Congolais, et on va pas vous laisser évoluer avec vos aventures. Soit vous allez gérer ma baie,
tosalaka ke akende. On a vu banduneza qui na mobulu et toujours le même calculateur wana s'il vous plaît. Tika biloko wana. Ozo calculer mabe. Celui qui est là-bas, boye bani. Kuna mobulu ezaki mbaleleki, toye na Kinshasa. Kuna ezongi lisusu e mutangaza kuna za nani. Toi bazobati. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme je vous l'avais dit, tout Tikela Kibinubu Mekampe Kolandaba interview. Il y a peuple congolais. Je pense que je n'ai pas de commentaires ajoutés là-dessus. Bouti Kolanda, wapezalaki maloba ya baimboka, ba meke un peu ko réagir na situation ya insécurité pe na Itali mukolo ya concert wapi fallait ko beta na stade de Martyrs. Boyoki bango et puis bo comprendre wapi ezalaki point de vina bango. Je pense que ngana bino to ko kabona awa parce que je n'ai pas de commentaires ajouter là-dessus. Portez-vous bien. Un grand merci. Nabande Konyoso Bazu Libaku Yakolanda cette mission. Et l'ongo na votre humble présentateur, comme je vous ai toujours dit, Platilou Kao, l'intelligence au service de son travail. Pardon. Portez-vous bien et nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye.